bason, baino tokei bason, tokei bason. O tukuma na mboka oya elaka. Ibeko oyo tozwaki na ebandeli bana tokolonga na mosala bapesi biso. Ibeko oyo tozwaki na ebandeli bana tokoya te na mokano ya banguna. Baino tokei bason, baino tokei bason, tokei bason. O tokoma na mboka oya elaka. Baino tokei bason, baino tokei bason, tokei bason. O tokoma na mboka oya elaka. Toto sanzala panda na masomba la kisibiso. Wana tokolonga na mosala bapesi biso. Toto sanzala panda na masomba la kisibiso. Wana tokolonga na mosala bapesi biso. Baino tokei bason, baino tokei bason, tokei bason. O tokoma na mboka oya elaka. Mosala bapesi biso. Musala yango ezali na litomba mingi. Musala bapesi biso oyo walofu mbangu wasalaki. Musala yango ezali na litomba mingi. Baino tokei bason, baino tokei bason, tokei bason. O tokoma na mboka oya elaka. Baino tokei bason, baino tokei bason, tokei bason. O tokoma na mboka oya elaka. Akuna matelemu mpona kokumisa biso. Bana kobanga te maiti mbangu mokengeli. Banguna batelemi mpona kokumisa biso. Bana kobanga te ngai mfunasi mokengeli. Baino tokei bason, baino tokei bason, tokei bason. O tokoma na mboka oya elaka. Baino tokei bason, tokei bason. O tokoma na mboka oya elaka. Tokosanga ibeko oyo tozwaki na libandeli wana kokoya te na mikano ya banguna. Tokosami ibeko oyo tozwaki na libandeli wana kokoya te na mitambo ya banguna. Baino tokei bason, baino tokei bason, tokei bason. O tokoma na mboka oya elaka. Baino tokei bason, baino tokei bason, tokei bason. O tokoma na mboka oya elaka. O sanzala panda na maso alakisi biso. Bana tokolonga na mosala bapesi biso. Toto sanzala panda na maso alakisi biso. Wana tokolonga na mosala bapesi biso. Baino tokei bason,
Bainda tokei bason. Oto kumanamboka oya eyaka. Balonge. Kembo. Balonge. Kembo. Alo. Moto. Fam. Moto tia. Ya walongo fumuki bango. Ezalaki para biso. Ya tiaka mlengo yaki bavita ye. Ezalaki para biso. Ya fumukusuza na mpanga na ngola ye. Ezalaki para biso. Ya kika ya balongo na biso banso ye. Ezalaki para biso. Ya nzikulu zeto banso ye. Ezalaki para biso. Na bango epai na biso. Moni sani mbeki na bakanyasa. Kembo. Balongo fumuki bango. Yalabayala, yalabayala, yalabayala. Etokutiki. Nubatununga. Tunga oso kasi tolo. Tuulunga. Longa balongo kuka koko ba. Baso. Balonge. Kembo. Kiese muzulu. Kesi batoto. Kiese batoto. Kesi muzulu. Tondo mingi. Kabiso banso. Batata banengo batengelebana. Pe bambasi na koyandola na mokolo ya lelo. Tominenge biso banso ya butiki motei. Pe mateya. Na pemba kalunga na biso. Balopela biso. Lotata moke. Mokeni. Oyo eyaki na walongo fumukimba. Kimbangu. Elakaki bongo eyaki pakati ya badule. Amendo. Balongo mpe bakoko na biso banso. Pe basambi mpo na biso bongo. Ingeta. Yo banso toki lolongo. Tosambeli. Mboka tulengo. Mamo batoto kabendo kulokanga. Batoto etatuzeno. Kadivyo vino kisabili. Muzikula nzelu sabana demo. Tutwala mavipi mugabo. Tukatula kampuni yayo. Ufina mambeto wakanzazo. Ufina mambeto wakanzadisu. Ufina mambeto wakanzadisu. Keleka walongo fumukimbangu. Keleka walongo fumukimbangu. Keleka walongo fumukimbangu. Mteki. Bika tulendo engolo zenu nzikubalisa mugeni mugeni bazila Bambye. isange Malunge. zi Mendo. ke Kembo kapepa kalunga. lo Ausu. keleka walongo fumukimbangu eya ya pipa nzikuswe Fweni kembo ekutali ya kalunga. keleka walongo fumukimbangu eya ya pipa nzikuswe fweni Kembo ekutali ya kalunga. keleka walongo fumukimbangu ya ndutukula masika lulendo wa lulungu eya kipavika tia kwa lulendo nzikuswe fweni kembo ekutali ya kalunga isange balonge Kembo. balonge Kembo. angelo Moto. vamu Moto tia. ya walongo fumukimbangu Ezalaki para biso e. telele Bandi kinona. kana mabanga Tukupasula nzela. chimola nkuku Na maboko. biso nde bantelele Totelemisa kisama tokosenga lisalisi na moto biso nde te. bantelele Totelemisa kisama tokosenga lisalisi na moto te. biso bana mpemba kalema Tokopelisa moto, tokotala bango, bakokimela wapi. biso bana mfumukimbangu Tokopelisa moto, tokotala bango, bakokimela wapi. biso bana misongi ya njila Tokomema nsiku, tokotala bango, bakokimela wapi. biso balekya ya kibafika Tokopelisa moto, tokotala bango, bakokimela wapi. Omukimbangu mobikisa bayindo, omukimbangu molobela bayindo. balonge Kembo, balonge kembo,
balongoke Kembo. Moto. Vamu. Moto tia. Balongo fumuki mbango na biso. Ezalaka epai na biso ye. Matondo mingi na biso banso. Nakoyanola na bibengisi ya mokolo ya lelo. Esengo makasi pe ya mingi. Omona eti ntango na ntango na mabela bapaya na mikili ya bapaya ete bana ya walongo fumuki mbango baza ko exprimer fidélité na bango boyambi limemia kotosa maemaso fumukusukia mozala mpanda na ngola achamisi biso bomoi na biso eza kodépendre na mato ali kosala po tozosala eza bongo etumba lebika lokoso moyindo. donc siku nde bomoi na biso bayindo. po soki mibeko ya bikela ezali te bomoi mpe malonga ezali te toza kovivre te mpona kovivre mais tozovivre na botosi baprincipe mibeko divine oyo tata mokeli apesi na biso bayindo. eyaki bongo na bakoko na biso loposo mpe nde aye akosi biso tobafue bamibeko oyo bakoko biso bibandeli bazwaki mpa tata mokeli nde esengelaki bongo mokonzi mobikisi ya milimo bayindo nyonso aya kobotama mpo asu kozongisa mibeko ya bikela kasi lolenge ya kolala elekaki bongo molai nde alakaki bongo longi ya koya longi ya kikanaki ya bandombe nde mufumukusu kiambo za lapanda nango nde fumukusu kiambo za lapanda nango kopasuka mboka bongo fumu nesonya nzila bongola meso azometete maboko na kusinza basi Kembo. Mwanakituka bazala mpali Bika twasonga zola twasala kisalo mukati ya mpova ni siku mia tata bakumukile. Mwanakituka bazala mpali kina mboka mona. Bika twasonga zola twasala kisalo mukati ya mpova ni siku mia tata bakumukile. Mwanakituka bazala mpali kina mboka mona. Bika twasonga zola twasala kisalo mukati ya mpova ni siku mia tata bakumukile. Kembo. Matondo lisusu mingi na biso banso toyanoli elika ete lelo babalaka ekambaki bankulu bakoko na biso liboso babandaka nyonso tozomona lelo na mokili ebandaka epai na biso bayindo nde bakoko na biso loposo ya yambo mpe babandi ya yambo nyonso sauf bien ebandaka epai na biso mabele na biso ya filika bongo ingeta matondo mingi lelo bongo mokolo ya nkenge na zomi na mwambe na sanza ya zomi na misato na mobu ikama na tuku mibale na misato na sambo balongo Kembo. lelo bongo toza mokolo na biso ya nkenge na biso ye mokolo oyo ekengelamaki na milimo ya bakoko na biso bambasi ya nkenge baye kokengela pamba te mabe ekomela bana balindo soki mokolo moko te ingeta le 18 mwana biso 13 mwana biso okende na suka watu tozozela bongo mvula ntete ebetela biso po tobanda lisusu mamaka na biso ya sika balongo Kembo na mobu na biso ya 137e année yango oyo uta eyaka walongo fumu kimbangu nde tobali lisusu nouveau comptage ya manara na biso bayindo akomi point de repère po aza bongo yambo kati na biso bayindo nde mutu walongo fumu kimbangu na botemi na biso ya yambo tozokende kaka na kisima balongo Kembo na manaka bapaya ndike lelo ezali dimanche mwa lekolo manaka bapaya tekomi na kokima biso kokima
lelo le 12 bango na 7e mois na bango bongo ya 2026 na bango baza kaka na ete bamoi eza kobeta mpe kobimba bazamba na bango po bakomi na ngonga sikoyo bango bazala ageni bongo ingeta sikoyo biso mo toza ya kote takotelema na nzela eyaki pavita molongi etu etumba yaki pavita tia twalule lendo wapi oyo na bokambami na bonkumu bokonzi ya balongo fumuke Kimbangu tekula masika lunungu walunungu balongoke Kembo balongoke Kembo balongo mpe bakoko na biso nyonso kasi na nsima ya zanga ya lelo nini esengeli tosimba toyeba nyonso eza koleka na mokili eza bongo fruit ya hasard te eza bongo na lecture spirituelle yango eza bongo na ntina na yango ya na ntina na bandi tosilisaki kolekisa manaka ya balosambo ya milulu ya kipavita bongo bongo ezalaki bongo otali nekuke ezali bongo mokolo oyo tosilisaki kolekisa manaka na biso nyonso balongoke Kembo ezalaki mokolo na ntina makasi na biso bayini mokolo yango ya le 2 juillet tozalaki na programme mobimba tozalaki na yango programme wana elandamaki na bandongolo bongo ingeta nde maloba wana eza na kati eza maloba oyo eza bongo na ntina tosalela yango kasi yango tosimba boye tomoni biso nyonso lolenge ma ezoleka na mokili solo mokili ezoningana ezekini mpe na mbongo wana bongo ingeta toti kolekela mai moko awa me bato bapretango mpenza mingi attention mpenza te États-Unis auti kolekisa 250e année ya indépendance na bango bongo ingeta donc sommet na bango e ye bongo kobala na bokonzi ya Kumu Trump nzoka na numérologie science wana boyebi wana bango epai na bango soki ozongi kaka na bibilia yambo nanu sokozwi 250 soki otie kaka bakuruzu na kati wana okomoni kopesa biso kaka égal 7 balongoke 2 plus 5 7 plus 2 epesi kaka 7 bongo to bashifre wana nyonso ezopesa biso kaka 7 tozwi nombre wana todepiesamo tozwi kaka epesi biso 7 ndoka na bokoko na bango bazalaka na ba 7 chandelier ba ange sambo e ba ange nyonso esi baréuni na riani na bango si bakomi ya na sommet na bango donc dernier ange na bango oyo lelo bazosalela bakomi sikoyo na déclin na bango bakomi ya na 7e ange na bango à la personne de Trump ekuti ye nde ye azali ya suka ya reine ya loposo mpe pembe parce que monde occidental gloire na bango emonisami bongo na mboka États-Unis d'Amérique oyo bongo tozali bongo nyonso ya mokili elobaka e bakombia na dernier ange na age na bango
ange ya suka oyo ekolanga eza bongo décret na bango mais bilembo déjà ya 7e ange eza bongo komonisama pamba te bokasi États-Unis oyo toyebi nyonso na monde petite nation Iran bazokoka te komettre ye à genoux seke likambo ezali bongo tolobaki malamu guerre oyo conflit oyo ekozonga nsima soki moke ezokendeka si kote déjà Ukraine bazokende 5e année guerre mpe ya Iran oyo bakanisaki bacor bayokana bapesa bango bambongo e conflit eza koprogresse se koprogresse bongo eza na ntina pamba te bakomi soki na mona bango yakokita eske kososo ezali tomoni biso nyonso pour la première fois na l'histoire ya football mondial ete bapesi jouer carte rouge match oyo elandaka esalaka nifo bongo ape ana droit te ya kobeta bongo me mokonzi ya mboka États-Unis d'Amérique nkumu Trump abi luvunu fona brise baregle nyonso tolobaki yango démocratie eza bongo principe de règle et de loi bongo sikoyo baprincipe wana eza respecte te Trump alobi toa na match na petite Belgique oyo asinterefere asimposer abi mpo na ye eza foti te de jouer bazowela bale eza foti te ondenge ye ayebi makambo ya bale baregle ya bale koleka FIFA estce ezalaka bongo balongo ke elobi tolobaki yango nzeta démocratie respect des règles des textes ekozala mpe derasine kaka wapi awa epai ebandeli bakodérasine yango tomoni yango to toza komona yango balongo nke sikoyo ebombi nini tala joueur yango aza mpe bongo zindombe ataka wana moyindo pena ya 100% moyindo ate lokolo bama métisage te apena 100% kola Michel balongele balongele amilo vami yawa lo mofuniki mbangu na biso nengo aumba boteleli bopetelema okomona ete rouge eza bongo tani bongo eza kosymbolize nini makila tolobaki soki bozozonga malamu ete Trump aza bongo mosali ya nzambe aye na mission eza kosala biso mpasi mpo toza impréparé biso lokola population lokola diaspora na bacomportement na baproblème oyo leta baeta na biso baza badémissionnaire bazokoka te kozwa en charge population na bango de poids nyonso eza na mapeka na biso dia diaspora kobela kaka moke novaligine biso awa bongo mutakufa kaka biso awa bongo kela sikutu ezalaka soki bofele me mbongo ezosengama kaka biso afotofu nyonso tozozwa vie quotidien ya bacompatriote batikali na mboka afrika eza bongo kilo na mapeka na biso badiaspora bongo ozomeka kutosa sorti obima me luvunu na luvunu bazwaka te mbongo mpo basinvestir kaka baza kaka baconsommateur à l'éternité à perpétuité bazokonsome kaka oleke baluka ndenge nini bakosala ete misolo wana barendre yango bongo balona yango mpo ekola bapetits et moyens des entreprises baluka créativité mpo mbongo esiki bongo esala me bango luvunu baza banani baconsommateur bongo siko biso awa nde baproducteur bango nde banani ese ifo kaka année des années ekeke na ekeke ezala kaka bongo fali mokolo moko kasi ekobongwana soki tozwi kaka conscience biso nyonso me bandaka kekepa makambo wana yango nde siku eye efaire conscientiser moto moyindo mbeko bya bikela eza mobeko ya motu te me tata mokeli balongo nke
Trump a retiré Motani, oyo bapesaki joueur noir, un esclave moyindo. Kumu yekolo mundele a retiré yango. Na langage spirituel na phase B na yango. Elobi ete aboyi makile ya baindo etanga. Nde arrête ngeta. Nde aboyi makile ya baindo etanga lisusu. Donc a retiré kokoso oyo ya lobi ya oyo kotangisa makile ya baindo amas. Yango zomona balwa nyonso oyo aza kosala. Tozomona yango mabe. Pona toa na ngambo ya l'inconscience. Le tokoya na ngambo ya conscience tokomona ete ezali boso. Eza nango sembo oyo azosala. 3 de sol. Balonke. Babi tata ngunza sikoyo. Oye awa, oboti awa, bana baza ba américain yo oza kolinga mindele ke ngani bongo bango mindele. Est-ce que balinga biso baindo? Balonke. C'est balinga biso, il a fallu passer la biso transfert technologique. Transfert ya connaissance, transfert. Il y a un système oyo bango bati en place pour batombola bekolo na bango. Mais baza ba semer ya kao ya double. Na ba nation na biso ya Afrique bongo te so bolingo ezali wa yo oboyi papa obomi papa obomi mama to le bla na ngumo est-ce okopesa mwana na bolingo ya solo soko lingaki mwana ifotika ba parents na ye so ba koko na biso banani bakata bango maboko banani baboma bango banani ba esclavagiser bango banani ba tortira bango bamindele te so ndenge nini bakolinga biso po batie debe loterie ndenge bakolinga biso po yozwi mukanda po oyende koservi na bataxe na ba eza politique moko mise en place. Donc tokoservir mundele à l'éternité soki tozokobaka na système occidental oyo balongoke bolalaka te na makambo ezali responsabilité ya kobikisa loposo mobimba ya baindo. Est-ce que ososo ezali nyonso ezali ya mateya na nyonso eza koleka eza bongo mateya. Alors droit de sol wana eza loi moko soufflé na monde spirituel na biso baindo oyo bongo ekambami na wayo mofumu kimbangu pamba te epai tozokende epai tozali kokende ngonga moko ntongo moko butu mpe moko bakokoma na bord ya patience bakokoma na suka patience na bango. Ba conflit nucléaire oyo suka il faut dégénérer. Il faut que beta autodestruction ya monde occidental. Sikoyo yambo wana eya po il faut eya pamba te akomi na moment oyo déjà likolo ya ngomba fukaka akita mais na sommet ya gloire na ye monde occidental yango mona bango moko bazolobela fin du monde te ezalaka fin du monde occidental bayebi yango nyonso emataka suka seki ekita bongo ingeta balongo nke bana ya mfumukusu ke batangi siku ke baleki yaki pavita ke balongo mfumu kimbangu yala etokuntie ki nunga tumba osuka setolo togolonga na bokasi pe ndeya bakoko pe balongo na biso nyonso
suka setolo lwa wana atindaki yango aza koamandanga aza korenvoye yango me bajuge baza koampeshe ya cour constitutionnel ya cour constitutionnel na bango baza kosala blocage me lwa oyo lokola eza bokasi ya mokili ya molimo ekoya kobouleverse makambo suka nango ifo ezala pour approuver po epesa biso bayindo la porte ouverte tango ekokoka tozonga biso na bana na biso po soki te tokotikela bango tokotika bana na biso na bowumbu soka toza na eleko ya nani eleko ya chaku akobotaka na bowumbu soki mokolo moko bongo donc makambo ezosala eza pemba kalunga aza kotambusa makambo fumukimba aza kotambusa makambo na ye ta kotambusa makambo yango komona ete na ndombolo oyo toza kosala ya kipavita lokola mokili bongo eza kokende na kobongwana ebongwama mpe na ngambo na biso bongo ngeta na bokambami nayaki bavita balongo mpe bakoko na nkombo ya balongo fumu kimbangu yangi tokula masika lilendo walungu balata biso ya bango bana balata banzoto na biso mpe milimo na biso tozala bakokisi ya etinda na nsima ya koko ya suka mboka fumu lisonya nzila bongo ingeta tosengaki pena bongo tozala bongo bakokisi me tozala bakokisi na nini tozala bakokisi ya etumba ya lobika loposo moyindo tozala bakokisi oza kokokisela etumba oyo wapi mpe lolenge nini ozali vutuka te mpona kozala vutuka ya vert noir jaune ozali vutuka po toya kobakama fumukusu kia mozala mpanda na ngola po ifokaka mutu azala amema etumba oyo topesa maboko na lolenge yango nyonso ezali kosenga biso po tokokisa effectivité ya lobiko na biso eyaki pavita asangisaki bayindo kasi nde baza kotumba yaki pavita bayindo wana bazalaki misika incapable ya kosimpose ya kondima etumba baempeshe bamindele kaka mibale bazalaki wana basimpose po baboya kotumba yaki pavita bazali bongo musika lolenge moko mpe walongo fumukimbango elakani aya na indépendance spirituelle etumba ngo toye kobunda yango wana posala indépendance spirituelle kibomoto na biso ekozonga soki moke te tokolamuka te na pongi ifo mental na biso ezala elongwa na bokambani ya loposo mpe pembe etumba oyo eza complexe eza monene eza makasi yango baponi biso batata banengwa bilenge bana mpo tozali bato ya makasi eya nde réalité miso ozomona nde eza kofaibli kotrompe me tozali oyo totanga mona mokili ya molimo yango bongo toye tofutuki mpo tokunda etumba oyo elongo na nsima ya fumukusu kia mzala mpana na ngola bango na bilaka ya walongo fumuki na mbanza sanda le 10 septembre akotina bongo longi ya tribi Congo te me longi ya Congo oyo eza ya Afrika ya bayinga mokili mobimba longi ya kinkanda kia bandombe ye bongo koko ya suka mbulu koko ya suka mboka
fumukusu kia mzala mpanda nango Nangola. bongola meso Mwene. parce que bososo lezali Ingeta. balata banzoto na biso mpe milimo na bi Na biso. tozala bongo bakokisi na etinda na bango na nsima ya fumukusu kia mzala mpanda nango tokomi mpenza sikoyo na pont tokabwana na bango po bango deya bakomi na suka esi bapesi tata mokili likanda makasi na nyonso basali na mokili baeshue na nyonso système moko te batie en place un intérêt général tous les systèmes oyo batie en place eza bongo na particularité po etombola kaka bango eza kostope basusu bazala basali baniatama lokola bakayansa balongoke Embo. tobamuta bongo loposo pembe akolinga te ouverture biso baso totombwama olenge bakoko na biso bapiaki connaissance na loposo pembe na bagrec barome bazwa kotanga monde occidental élite occidentale bazwa koapprendre na Égypte antique bongo Ingeta. transfert ya connaissance esalamaki me bango baza kostopa ata toye na bana awa bakotanga primaire secondaire to bakoka na université okomona pena banzi esalanika ekabwani baprivi bakour mosusu na bana na biso Bayindo. même kutu oke kosala yango mwana bakolimite yo kaka na baposte moko boye oza susu na accès te na baposte na ebonga mosusu baza kolimite biso en tout et batikela la porte ouverte na oyo eza loisir na basport bongo Ingeta. okuna ekochange eloko te eza na loisir eza na bisengo eza na distraction kose détendre bongo Ingeta. moyen changer vie ya bato ezali te kaka un seul individu na kochange basket kaka jouer mo moto azwaka mbongo bongo te ye kaka soko bala yango bazwi baprime ezala motu moko kaka bongo te misiki yango so osali plein bastade obeti double stade yango obeti oteki badiske yango ezaka mbongo ya artiste Moko. bongo te Ingeta. mais makambo oyo ekobongola bomoi ya bayike nde bastopela yango Bayindo. etumba yango mpe ekobuta yango donc loi wana ezobundisama ete soki oboti mwana na mabele ya États-Unis d'Amérique automatiquement aza américain bongo Ingeta. droit du sol parce que fallait pas remettre yango en cause po ntango ekokoka epesa biso tozonga parce tozokota bana ya bilembo oyo bakoya na vengeance bakolinga même bana ya bamuyesu bakokende pena na église chrétienne mais lolenge bazaka loposo ya balongo fumuki mbangu yeba ete bakolata kaka mpepe ya balongo fumuki Mbangu. bakotelemela baboti na bango oyo baza na kati ya christianisme bakotelemela baboti na bango oyo baza na kati ya islam message oyo ya lobika loposo moyindo ya kolamuka ekolata bango mpenza kolata bisa Bango. mpe mopepe nde balongo fumuki mbangu mai nde balongo fumuki Mbangu. mabele bazoniata nde balongo fumuki Mbangu. mpe komeleko na bango moto oyo ezotumba bamboka na bango nde yaki pavita tia twalule Babulendo. yaki mpasi ya kotelema bandeko na ngai oyo tozoloba awa toza koteya awa ezali ya biso te biso mpe toyambi yango epai ya koko asuka Ya mboka. ye mpe azwi yango epai ya balongo fumuki mbangu ye aza kuna ezali programme ya mpembaka Kalunga. tozala mato ya koyoka akomi na suka po systeme na ye oyo eza équitable te tala lelo azokóma na dollar numérique euro numérique donc ezali mbongo moko en espèce te na nature te eza bongo donc monnaie moko virtuelle monnaie moko la
crypto-monnaie. Donc, monnaie moko eza ya système, lokola ya mupepe ezaka ba chiffre. Lokola na ba carte crédit, balongo Kembo. et système wana. Ceux qui ba réussir ba commission yango ba éliminer mon mbongo ya pa papier. Est-ce que le système wana eza pour avantager biso nyonso bato na kati ya humanité to clan moko ne ba kozwa monopole ya ko diriger biso susu na système wana. Ezaka clan moko. To la sous plus ba esclave koleka esclave ko batanga ba koko na biso. Pour moi oso o s'imposer du sous ezali te. Même ça on te dit so ba bika ça va ba bloquer mbongo le parti à système. Ko sala ni o ara Magivelle va fika nene. Eba nango na été nikuna ya mbola. Magivelle fika va fika nene. Soki kaka bakangi système yosko mbongo en espèce ezalaka susu te comme kaka na monnaie numérique tokomi suka mpasi koleka parce que bango wana baimpérialiste bamultinationaux bacapitaliste nde bamaître ya système wana yango ningonga ekoki toluka bacerveau rare ya bana na biso bayekola connaissance mais yango bazona kinkulu na bango po bazala na support la spiritualité eza bongo support eza bongo fondation po totonga susu ndako na biso barasi nyonso bazongeli inde azongeli hinduisme tala chine kuna culte des ancêtres partout ezalaka na culte des ancêtres na biso baindo kasi toza mpe so na culte des ancêtres na biso eza susu te esika moko te omona culte des ancêtres africains ezalaka eza te soki na vuvamu te balongo nke po bayebanso baye kobundela bayindo mais il faut ordre ezala mpembaka lino bakotia motu oyo bokola oyo akozala na programme clair et net oyo bokobima na bokamba na loposo mpe pembe yamoni vuvamu aye na etelo ningo mafuta po totanga programme scolaire africaine oyo eza inspiré na bakoko na biso na bankota mpe na biso todi mwana mpe nayebi ke naza na likambo oyo nazwi intelligence naza scientifique yambo nani mpo na loposo na ngai mpo na mboka na ekolo na ngai nation na mabele na ngai akoboya komba bapa ya bapaya vuvamu eza na écriture mobimba tokosala correspondance na nkota na écriture ya bapaya te balongo nke donc système nyonso oyo eza en place même WhatsApp même soki baréseaux sociaux oyo nyonso ezali babranche ya domination ya occident mpona biso bayamoni chine aza na nyonso oyo eza chine mpe aza na baréseaux sociaux na ye tiktok eza ya bachinois ana Facebook na ye aza na ba monde numérique na ye ana contrôle nango même ba moyen sanction occidentale epesé pa na ye ezali te mais biso bangi lelo awa trésor ya États-Unis d'Amérique autaki ko sanctionner 4e président bongo po baza ba mettre système Swift eza ya baindo to eza ya bamindele transfert kosala nyonso bedi il faut obéir na bango donc il faut topesa même mokakozwa parce que walongo fo mokimbango alataki bango po asala révision ya code minier okodia kopinir nation kaka mpona acte wana po asala fermeture ya Schengen balongo ke eza facilité na mbuta Lumumba à s'opposer na roi de Belge neleko wana parce que tous les systèmes tosalela eza bongo ya bango yango tata moke eza kosepela terrasse moko ezwa baninga lokola bamakaku ezwa baninga lokola bakoni ya koteka na zambo tata mama milimo ya bakoko na biso eza kolata banzoto na biso mpe milimo na biso po tozala bongo bakokisi na bango na etumba oyo balobika loposo moyindo na nsima
ya mfumu kusukia muzala mpanda nango Angola. likambo to likambo te Likambo. eza likambo moko monene balongo ke Kembo. balongo ke Kembo. bato na bato babundaka mpona confirmation de soi na bango bazobunda mpona batikala mibonga ya kibokonzi na bango nzoka monde spirituel aza mpe na manaka na ye yango balobaka l'homme propose Dieu dispose fumu kusu si aloba fumu misonga nzila pouvoir dirige ezolongwa na monde occidental ezokatisa na côte asiatique ekende bongo na peuple chinois mpo susu ezongela biso bayindo triangle wana ezokende mpo ezongela me motu oyo ekozongela fazala mwana moke to ifo akola ifo akola yango tozobunda mwende bongo akola akokola na mateya bapaya te nzete moko te ekolaka na misisa na ye te nzete na nzete akolaka na misisa na ye meme kutu ebwele akokola kaka na ebwele oyo ye azali na espèce na ye mpe na race na ye bongo sikoyo moto moto alingi akola na mateya bapaya na éducation bapaya eske akokola to akoma susu mwana moke koleka akoma susu mwana moke koleka yamoni badirigant politique politicien azalaka spirituel mpoza na destin ya nation mobimba totika christianisme islam mpe bakomba bapaya toa na destin ya tout un peuple bakonzi ya politique baprésident badirigant et bahomme scientifique et bahomme spirituel toa na responsabilité ya peuple oyo mpasi aza koyoka aza victime ya système oyo emema ye fallait ba élite to comprendre que la spiritualité ezali base ya développement ososo lezali est-ce que tozana mato ya koyoka mato ya koyoka makasi ya kosalela tozala bongo bandaka ntango tokumbasana likolo poso moyindo oyo na bayi na mokili mobimba toyebisa bango chaque peuple aza na mokambi spirituel na ye représenté na mokambi physique yamoni photo fédéré Afrique ezalaka Afrique noire Afrique maghrébien bayi bongo koya nde mokambi ya milimo nyonso ya bayindo bango wana walongo mfumu kimbangu na mosuni azalaki bongo longi ya koya ye na ozala représentant ya mokambi wana ya molimo atako ignore nanu na le présent mais toza représenté na mutu na molimo mpe na musuni yango biso toyebaki baroi bampere baza bongo bareprésentant ya tata mokeli na mokili ya mosuni te tokoyoka prophétie ya kwa tuleni nyonso esila mokolo moko te kasi longi oyo balakaka nyonso mokosuki ya mozala mpanda nango biso bato toporte critique toza kobwakele soyi toza kofinga ye tokeba tobanga kanda ya balongo mfumu kimbangu mato ya koyoka makasi ya kosalela tozala bobandaka ntango tosukisi na kombo ya balongo mfumu kimbangu